Go! Calde, boum! On vous les salue. Salut! Ungi ensuite pour Tata, oui! Man, ba tata iba mama kiambote ketu awe tukolele betompe tuletezi onkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu tolandi matei na biso na ndako ya Nzambe ndenge bauti kote ya biso wana nde bilei na biso ya bomoi bapesi biso yango nde ekobatela biso moi mobimba pe baprograme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu ndenge papa secrétaire ya ville sainte auti koloba pe papa pasteur ya ville sainte auti kopesa baprograme nyonso lingomba abongisi koloba ete bango bakoki kobimisa likambo moko te soki bazwi nzela epai ya tata molimo santu te manso oyo bakolobaka fo koyebisa tata molimo santu avant likambo boye tata molimo santu pe akopesa makambo na ye alobi boye bokosalela boye ndenge tozali komona eke insistance ezali koya na mibeko tata molimo santu ye moko apesi autorisation mibeko etangama lisusu na ndenge makasi oyo di commandement oyo tata Nzambe apesaka na Moïse atangela biso banda tango wana kino lelo oyo mibeko yango kaka ezali kotangana pe oyo lingomba apesa banda 1960 to 59 na le 24 décembre kobima ya lingomba na libanda kasi mibeko ibanda banda 1921 ebimele ya tata Simon Kimbangu koya na ye alobi ete mpona sala na kimia malamu likambo liboso mibeko oyo mobeko esimbamaka mingi ekomona bato bakimaki ndako banganga ndenge bauti kotangela biso na ndako ya Nzambe bato surtout batata oyo bazalaki na bamama mibale misato na kati na ndako na ntango wana ezalaki ete tata abali basi mibale to misato na bamboka ezali ete bamama po basalelaka ye bilanga
tata akati bamama baza kosala yango baza kobikisa na yango bana eza kosalisa kasi mobekwa tata Simon Kimbangu ntango eye batiki makambo nyonso wana mobulu tata Simon Kimbangu banda 1921 na le 6 juin ndenge papa atangelaki biso na mokolo wana mobulu ekoki kozala na kati na Yelusalemi te mibeko nyonso wana oyo tata Simon Kimbangu ayaki na yango posa na ye ezali tokota mingi na kati na bolingo na mibeko pe misala ndenge batata batikilaki biso yango pe tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kyangani azali korepete na biso sikoyo ndenge na bandelaki ete na lingomba tata Molimo Santo oyo mokonzi akoloba yango de biso nyonso tokolanda na 1960 tango misala ebandi awa na Yelusalemi misala ebandi papa Mfuma Mbanza papa de alunga na Kyangani apesa balaki mokumba wana kasi yambo asala likambo nyonso oyo etalali ete botongi ya Yelusalemi il faut azwa autorisation epai ya papa Mfuma Longo papa Diangenda Kuntima oyo azalaki leki na ye lokola papa Mfuma Longo na papa Kulutu bafandaki na Kinshasa ntango nyonso papa Mfuma Mbanza fo ase déplacer po ete akoma kuna na Kinshasa azwa baprogramme nyonso nde aye atie misala en œuvre malgré que ye nde apesamelaki mokumba wana kasi akoki kosala te soki azwi autorisation te epai ya mokonzi ya bule papa Diangenda Kuntima ntango wana batransport ezalaka pasi me okomona papa Mfuma Mbanza akobongama azwi kamya bakomersant ake kozwa mitindo ntango mosusu akouta awa na makolo na nzela oyo asieme de la pension timba nzangungu azwi transport kuna mingi tata Ntwani Valankolele oyo tata aboti mama Matondo oyo afaki oyo aza awa na Ngombe Kensuka akomeli wana balukili ye transport ake na Kinshasa ake kozwa mitindo epai ya bapapa nsima nde bapapa bakozwa mwaye kuna po ete akoka kozonga papa Kulutu na ntango wana ayokaka mawa na papa Mfuma Mbanza apesaka ye pick-up moko ya Chevrolet kasi chauffeur bapesaka ye chauffeur wana omona papa Mfuma Mbanza akotinde na Kinshasa akende kosala boyo azwi mbongo somba essence ya okoma na nzela azwi na ye bato bakotuna mpona nini ozwi bato na nzela o papa Mfuma Mbanza apesaki nga mazuti te bapapa ntango bakoyoka na Kinshasa ndenge wana bazwi mbongo ya essence bapesi sikoyo zonga kozwa mutu te na nzela akokoma ne na molar soki alonga na mokoto abombe na ye ti awa na kamba akokoma na papa Mfuma Mbanza eloko moko te bongo omemino bato te bapapa bapesi nga kutu mazuti te yango nazwaki bato na nzela yango donc okolimisa nga esika wana yango kutu papa Kisolokele alobaka kaka lapa ndaye ete akoki kopesa lisusu mutuka ya chauffeur ya Musingombe Kinsuka te na makambo wana asalaka bango kasi likambo wana eyaki kolongwa na 1989 nde chauffeur ya yambo azongaka na société ya papa Kisolokele nde oyo toza kobenga lelo papa Ritantara nde
papa kulutu yako limisa biso ngombe kinsuka na likambo wana e biso na transport lelo yango tozokopesa na kaka batei ndakisa naza na foto moko awa pesa na bato ya presse ezalaki soki nabosani te na 1964 na mois de novembre oyo papa Fuma Mbanza asalaka accident ya liboso ake na Kinshasa kozwa biloko ya mosala kuna papa Mfuma Longo en tant que chef spirituel bayokani na l'état apesi bapau bakongo bapioche owana ezalaki mpona urbanisation donc kobongisa banzela nyonso ya nkamba ndenge nini mai ekoki kolongwa na kati ya nkamba kokita ti na premier poste ndenge tomonaka baterase wana bamusicien bato basala baterase wana na ane wana banda camprof ti kokita na mai na nani na premier poste canalisation wana mai ekoki kozala verse te kote ya mai ya nkamba tout comme oyo mai nyonso ezuta na kati ya Mbanza fo ezala bien canalisé banda awa na mise ti kokota ekende kokota na ndimbe mankondo eleka te na mai ya nkamba na ntango wana foto wana ndenge boza komona yango ya papa Fuma Mbanza yango lelo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani na bosengi oyo ye azali kosenga toujours likambo bandeli ya urbanisation ya nkamba asengi biso $30 mpona kosomba bamashine tala likambo esika ebanda lelo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani etika lisusu bakongo te bapau te oyo mpona ko-urbanize nkamba ekomi bamashine oyo aza kosombisa biso na $30 yango papa aza kotuna biso tokopesa to tokopesa te tokopesa yango papa azali korepete likambo ya $30 asengi lisusu na baflutiste $5 esika wana na mama oyo atangaki mibeko na mokolo ayenga likambo alobaki ya koloba ete na mai ya nkamba ekozalaka tour ya kosokola batata na bamama likambo wana ezalaki na 1989 mvula makasi ebetaka ekweyesaka mire oyo eza kokabola entre batata na bamama mpona kosokola yango mobeko wana epesamalaki ete ekomaka tour soki tour batata ekoki bamama bakoki kokota te lokola mire oyo ezalaki kokabola wana ekweyaki ndenge ekweyaki wana yango batiaka mobeko wana po ete batata bamona te ndenge bamama bazali kosokola bamama mpe bamona te ndenge batata bazali kosokola yango nde mosala wana epesamalaka na baflutiste baflutiste bapesamalaka mosala wana ya kozongisa mire wana ya kokabola fliki oye mire yango etongama to etongama te ntango wana baflutiste ya braza bato babandaka sensibilisation wana moto abandaka mire wana ye bomoni ye aparigenda kusemalaka mosala yango mire wana ndenge ebandaki wana eye kosila ti bapapa balobi eke baflutiste bokontinue kobongisa mai ya nkamba donc mai ya nkamba ya 1960 ya 1970 donc soit 1970 yango lisusu te mpona lelo
bafritiste yango papa asengi biso 5 dollars na biso bafritiste wala esengo te tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani biso ndenge na bimisi foto wana ndenge toza kosalisa misala ezala ngai ezala papa Jose ezala Jean-Marie ndenge asalisaka kuna na Europe tokoki kosala te soki tata molimo santu atindi biso et surtout administration oyo papa zako ezali komona na ete ndoki eza boye te kasi tokosalaka likambo moko te soki tata molimo santu alobi te donc lelo oyo tata molimo santu lobi na bamama alobi ete bopesa ngai 50 dollars po ete tobongisa ke donc soit oyo esika masuwa na biso ekotelema tokofuta badroit nyonso ya leta tosali esika wana ekozala malamu ke ezala esika ya koluwe kofutilaka sanza nyonso tolingi ndengo to ezala biso moko ya biso moko yango papa sengi lisusu 50 dollars alobi te ke 30 dollars esili alobi te ke 5 dollars bafetis esili 1 papa mfuma mbanza bandaki koloba boye te yenzilani ebombo mpe yenzilani kambo nyonso esengeli koloba te ke bisengeli napesi 30 dollars napesi 5 dollars napesi 50 dollars oyo bapaster baza kosenga biso na botongi Yerusalemi na kopesa te fosi napesaki oyo wana ozaki mbangiste te na bikateli nyonso ifoko respecte topesa na bapaster ndenge baza kosengela biso mpe bapaster tozala sembo toyokani biso mpe bapaster tozala sembo po papa mfuma ndongo papa liangenda alobaki boyi biso bapaster biso batambolisi musala oyo tozali komema oyo ya tata eza mokumba moko pasi koloba te ke ya ngai naza paster naza representant na ye moko papa liangenda alobaki ngai liangenda mpo azali chef spirituel eke nasala nanga lisumu boye lokola naza mokonzi nakobondela libondeli ya spesiale po ete tata molimo santu alimisa ngai akolimisa te pamba te lisumu ezali lisumu eza boye te makambo nyonso tokolobaka eza na bakasete tobanda kotyango malembe pamba te mingi toza komona toza kosalela mpona nini toza koloba kaka ete ignorance nasosolaki te yango lelo oyo vendredi kasi beko tokosalela baplace toza kosalela misala awa na kati na Yerusalemi esika nyonso lingomba ekei beko tokotela biso ndenge ezalaka chaque vendredi kasi awa na nkamba babondeli na biso bisika toza kosalela misala na bangonga na soki ekoki 10h 12h 15h 18h tosali mabondeli tobosana te na likambo tuzo esika toza kosalela misala kasi nyonso wana papa balobaka yango eke na mikolo ekoya bambuta bandimaka ete bateka bachemise na bango bateka maputa na bango poto afuta ekatele mingi bamama boto batekaka maputa ekatele ye lamba mosusu kutuke oyo acheli motema
ake koteka yango azwi mbongo afuteli wana to regrete te bongo batata tokotekaka bapantolo to baveste tozwalaka ekonzo na baveste na biso biloko olobaka kozwa kulula te yalo soki tokoteka fototeka yango balobaka tosala misala na misala nde tokozwa oyo tokoki kobika na yango nzembo moko oyo nayembisaki liboso ya mibale nakoyembisa yango lisusu banzembo nyonso wana mpe kaka papa diangenda aza kosala biso rappel ya tata Simon Kimbangu oyo toyembaki ya liboso oyo tolobaki tata Simon wasamuna sikavutuka oyo ya mibale na ntina na mibeko mpe misala toza koloba ete papa kutu alobaka na ye te bamisusu ka bato balobaka tolobaka yango bongo soki euti pa ya papa nde nandimi ye peut-être chorale Yerusalem bakoki koyeba ebandela nzembo wana mais papa de la ville mpe oza mpe choriste okoti mpe kala na lingomba okoki koyeba mpe nzembo wana batata oyo papa diangenda alobi te biso toza koloba te ke tata Simon Kimbangu azali koloba te kasi aza koloba na kati na mibeko oyo boye bosala te aza kotinda biso na misala toloba ndenge tolobi makambo ebele mpo na ntina na misala papa apesi biso baresponsabilisation oyo ezali eke tokozwa exemple ndako ya bandundu ndako ya batioko ndako ya bandibu nyonso wana papa aza kotinda mouvement boye groupe boye bosalela ngai boye groupe boye bosalela ngai boye kasi biso mpe bagestionnaire esika wana mpe toza kobundisa oyo bazali kotinda bango eza boye te me papa azali koloba nzembo na ye koloba tata Simon muzaisake na tuluka konso muntu kakinwani toyibi nzembo yango azoloba na ye te na mibeko aza kopesa mibeko bikatele aza kotinda biso tuluka elakisi nini zala na mayele kangama kaka na likambo oyo tata Molimo Mosantu alobi eza boye te tina mosusu te nalakisili bino foto oyo papa Mfuma Mbanzi il faut se déplacer akende kozwa mitindo epai ya papa Mfuma Ndongo est-ce que biso makambo mingi toza kosala toza kozwa mitindo nde papa Mfuma Ndongo bon papa de la ville yembala nzembo yango kasi na deuxième couplet bamuta yebaleke tulanda ntumwa donc na bamikolo na bana mike tolanda maloba oyo tata Molimo Mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani azali koloba eza boye te papa Simon Kimbangu Kiangani oye papa Simon Kimbangu Kiangani oye papa Simon Kimbangu Kiangani oye ye kaka oyo batetela babengi nyumba kololo ye nde nzambe bon chorale Yerusalem biloko bozalaki mosika te na papa de la ville donc boyemba kaka ensemble yimbangismo ye merci papa ndenge opesi biso nzela ya koyemba nkwambwandi kalendi diwa kwa ngoko ebana bami ba Yerusalemi bizili
Tata Simo Musaisa Kena Tuluka. Okay. Yo, bango bibi njamu na kodenge bagala. Ngaina. Yo oza na koreki bango bagala eluselemi. Na koreki na eluselemi. Siko pesa pala bango bakolo nzembo. Tosangani papa. Tosangani. Papa diresha. Tatanzambi Musaisa Kena Tuluka. Tatanzambi Musaisa Kena Tuluka. Konchomuntu kakinwanina. Haleluya, haleluya tuluka. Konchomuntu kakinwanina. Haleluya, haleluya tuluka. Konchomuntu kakinwanina. Fumu Yesu Musaisa Kena Tuluka. Konchomuntu kakinwanina. Fumu Yesu Musaisa Kena Tuluka. Konchomuntu kakinwanina. Haleluya, haleluya tuluka. Konchomuntu kakinwanina. Haleluya, haleluya tuluka. Konchomuntu kakinwanina. Tata Simo Musaisa Kena Tuluka. Konchomuntu kakinwanina. Tata Simo Musaisa Kena Tuluka. Konchomuntu kakinwanina. Haleluya, haleluya tuluka. Konchomuntu kakinwanina. Haleluya, haleluya tuluka. Konchomuntu kakinwanina. Wambuta waleke mulanda ntumwa tuluka. Konchomuntu kakinwanina. Wambuta waleke tulanda ntumwa tuluka. Konchomuntu kakinwanina. Haleluya, haleluya tuluka. Konchomuntu kakinwanina. Haleluya,
Oh, Papa Didier, 5 couplets elobi nini na lingala. Po mingi kikongo nani to sosoli yango malamu te. Papa etoko, papa sai bakoloba ete to comprendre, nzoka nde ba comprendre na bango à travers. Boboloba. Na kombo ya tata mwana tata molimo santu, merci papa, yambo limbisa mabonga na biso. Couple liboso elobi boye. Tata Nzambe azali koloba ebisa. Tozwa mayele. Nkolo Yesu azali koloba to azali koyebisa biso. Tozwa mayele. Tata Simon Kimbangu Kiangani Molimo Mosantu azali koloba butu moi koyebisa biso. Tozwa mayele. Tata to mama mokolo leki jeune to vie to landa ntoma tozwa mayele. Nde refrain elobi papa Alléluia Alléluia tozwa mayele moto na moto awela to abongisa Pamba te esengo ekomi pene. Toyoki mayele wana elingi koloba ete bozala moninga aza kotinda yo sala boye yo mpe osa overifie osali yango tata molimo santo azali kotinda biso bayebisi yo tala liboso eske papa mpenza moto alobi ndenge wana solo susu komonanake donc doute ezali peut-être papa te kasi eba misusu bakotuna ndakisa lelo oyo kabine ebengisi bino bayelusele donc elakisi ete likambo ezali eza boye te kasi soki botosi te bokenda bino te ezali kaka kabine alors pasi oui papa misi mpe namoni yo lokola obimi lokola soki ndingai couple moko ezangi isi komi koko bondo diabeto kadena kitantuko tuluka konso muntu kakinwa nina bondo diabeto kadena kitantuko tuluka konso muntu kakinwa nina wana pesa baka completa kasi nalinga lelo binini yo mtu lobi yango oyebi mpe nini na lingala ezali lingomba na biso ezali na kitandu te tozwa mayele musingombe ikomi kokozanga te lingomba na biso ezali na boyinana te tozala na koyinana te tozwa mayele wana mpe ezalaka couple papa papa etoka loba malamu na papa saisai na oui mama kombo ya tata molimo sanzambe na ngai limbisa ngai mpe merci mpona maloba nzembo oyo koko na ngai abandaki koyemba yango mingi mama ya vila ya ndanda Paulina 6e couple abandaki koyemba yango dibundu dia tata simoka diena kitantuko tuluka konso muntu kakinwani papa etoko aya koloba na lingala na papa saisai po bango basi bakomi bakongo Lupakamani. opesa micro opimilie micro yo mukongo Merci Nkolo. Nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Nkolo surtout eteni oyo papa papa misipre
papa diacre auti koyembela biso elobi boye na lingomba na biso eponi ekolo te na lingomba na biso eponi ekolo te mpe eponi famille te na lingomba na biso moto nyonso oyo akolanda papa Simon Kimbangu azali mwana ya papa Simon Kimbangu Kianga mpe mobulu ekoki kosalema te okoki kosalema te kitandu ndo mobulu ekoki kozala te inge yango nzembo papa Mfumalongo ayembisaki yango na 5 mois awa na nkamba oyo likambo ebimaka ete nkenge akimpadila toyebi likambo wana yango wana nzembo ope ete koluba na yo pe nkolo na ngai na lotomo yambula kaki kongoko mukingana kaka na lingomba ya tata Molimo Mosantu donc kolinana ekoki kozala te na lingomba ya tata Molimo Mosantu koyokela na kokangela na mitema kanda kokanga kanda na moninga ezali te kintanto ya kinketo c'est-à-dire kolinana ekoki kozala na lingomba ya tata Molimo Mosantu te tozali mutu moko mutu na moto awelela mutu na moto awelela na ye po ete azwa na suka eza mpenza ndenge wana merci bokoki kozonga na bino merci nkolo na biso korale Yelusalemi na mateyi oyo tozwi lelo na ntongo oyo bokoki kozonga na bino makambo elamusi makambo nyonso oyo makambo misato ya minene ya cotisation $30 ya papa ezali kocontinue $5 na biso mpona baflitiste ezali kocontinue ebakisami $50 ya bamama ya mokili mobimba soki tokoteka maputa toteka $50 po ete esika ya biso moko ekoka kosalema ata tobanda kofutela na leta kasi talo ekozala te soki tokende kolue esika ya kotelemisa bato pardon esika ya baninga tocomprendre na esika wana ndenge esengami na bamama batata pe oyo baza na bolingo makasi na bamama bakopesa kaka apaki oye tokopesa te tokopesa te ezala te soki bopesi mpo na bamama na bato ya batata obo kopesa mpo opesili bamama eza ndenge wana te eyokani batata te ye nzilani ebombo mpe ye nzilani yango tokei mwa mosika mpona ntongo ya lelo me likambo oyo soki ebimi elakisi ete ndenge tolobeli yango euti epai ya tata mokonzi ya bule po ete elobama kaka na mokolo ya lelo kaka lelo ndenge bozali kolanda biso na mokili mobimba esika bakimbangisi tokei programme nde yango nde euti epai ya tata mokonzi ya bule yango balobaka boye ntongo nyonso tomataka toya koyoka baprogramme nyonso tata alobi nini lingomba alobi nini malgré batelefone ezali kasi bisika mosusu mpe osi okotaki no bilanga banda 5h30 kuna telefone eza koyokana te makambo nyonso eza koyokana te bato ndenge wana bango mpe bayaka kotia mobulu mingi po ayebi na ye tutanga akotuna pe te mbala moko ale akoti na mobulu eza boye te yango bateyaka biso bakimbangisi ntongo nyonso po koyeba papa alobi nini lingomba alobi nini ndenge nini tokotambola la journée mpona kosukisa ndenge ezalaka ntongo nyonso tozali na ntinsani batata na bamama mpona bosombi mazuta bamama oye
lobi oyo tokendaki na madinga tomonaki te tomonaki te nzela kitoko nzela kitoko mpona nini baagent bamashine oyo tosombi ya liboso yango nde moto esali nzela wana yango toyokaka na bamusicien ntango bagangaka kuna ya biso mokwe embe kiaku kiangani yango papa aza koforce biso malembe na oyo biso moko yango bamama $50 ekweya lokola makasa ekokweya te ekokweya te ebele ekweya pamba te kuna bato esika ezali kala mingi te bakolo esika bakolobaka aiwumeli mingi ale ekota na kati ya mai etelema kaka kuna tolingi ndenge wana yango ekweya oyo mpe boza na yango botika kaka sikoyo bamama bazali ata molimo santo mpe azali tokotika to tokotika te bamama ya nkamba bino boza na bino awa na nkamba oyo bobombaka na bandako bobimisa yango tata mokonzi abule ayebake na source balobi boye bamama kamba oye oyo ndenge bobombaka yango sako okanelaki ete oyo nakosomba elamba ya noele somba no ya noele me kasi moke olongola po ete topesa na $50 boye te sanza mpe ya me ya noele nde yango oye mwa mazuti wana yango esali nzela kasi kuna baconducteur bareklame mazout esili mpe toza na instruction mazout tokoki kosalela lisusu te oyo bato babombaka na bandako batekelaka biso kaka tokende na station biso moko tosomba mpo tozala sur biso tozali kotosa mibeko ata oyebisi ngai ke oyo nasombeki yango mpenza na station commerçant mwa lokuta ezangaka te eza boye te po akoki kotravaille a perte te fo kaka mwa bénéfice ezala yango alombango tokotya oyo okoki po ete esombela biso majoute misala wana ekontinue papa apesaki programme banzela wana esokwama ti ekende ti pepa esika bandeko na biso ya brazzaville batraversaka esokola mpe entre plaine aéroport ti kokende ti koleka masangi kokita na se kuna mpe misala ezali kuna na kumbi misala bilanga ezali banzela wana mituka eza kokende fo esokwama mpona biloko oyo baza kosala kuna ebima na kinia mpe papa alobi mpe kuna na kati ya aéroport tosote te tokota mbala moko tobongisa bisika nyonso wana do bamashine ava ebima awa na nkamba basokoli bisika nyonso wana yango eza kosenga mazuti oyo mbala mikolo ya liboso tosombaki mokolo ya lendi wana oyo tosombaki difi nyonso esili na yango biloko wana emelaka oyo bakumbaka bayibi yango toyima te ke majuti eleki mingi toyokani kuna pe kaka na mwa ntinsani wana tosalaka misala na nzala te mwa kafe mwa sukali ekoki kozanga te tokoloba sukali ezokute nango te kafe ezokute nango te mbongo wala mbongo te nyonso wana mbongo yango bokolimisa biso toke mwa musika kasi tobongisi kaka mwa makambo toyokani tokozala kaka na 20 minutes ya ntinsani po ete tokota na misala lobi papa ayebisaki ngai po tongo
pokwa ye moko papa azalaki tomonaki te tomonaki te bamama oye awa bino bokedaki na bino mingi na madinga batata bakompaniaki bino te bazalaki na kono po babeta bino na pokwa lobi lelo mokolo nini lelo ekokende bamama oye kanda oyo bopolelaki lobi na pokwa bosilisa yango na tongo toyokani tosilisi boye kombo tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Vous les saluez. Salut. Main, tic. Olandi maloba ya nkolo na biso ndenge ya otiko yebisa biso ale biso papa bali kosenga biso kaka bandali na biso avril 2024 papa soki bakosangani ave tete na momeki elakiseki na l'université d'avril 1985 papa nyange na alobaki tosanga bileko nyonso bana na 1 kino na biseli yango bakosoki baneva mpe ata kotransfere biso bileko papa nyangere na mina mpona alobeki na tobe na première position papa tokoki bolingoesali makambo nyonso ekozamela malamu yango wana papa koseeko papa asepesa kiana azali kosenga biso ezosakite nazobatata mwana kolingoela bilako Guru nama